www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Mbote bakima fait bienvenue na magazine bino bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Basi mingi ya mabala na Kinshasa bazalaka na mauvaise gestion soki mobali na ya pesi mbongo pona provision oromona sima mikolo miki azongi lisusu pona kosenga mobali na mbongo. Yango bakino balobeli yango. Si ya bongo bazalaka miyibi pe muso bazana mayele te. Po ba pesa mbongo Paul Tia nini biloko na ndaku meyo ozimbo mususu osali makambo nao seke yo oza muhibi oza na mayele te oza na ekonomi te kose opesa basana popo ba kagola tabango popo za na mayele popo za na ekonomi alo bana basi ya bongo basala bongo batika mbongo comme passe mboke comme ya passe ozuka mwa mbongo boye gérant bien bolia ndam osali provision bolia manti les 30 ekoka biloko na ye okuta yo baso basala bongo batika ba opesa mibali na bango ba passe soka zimbongo falia malembe pombongo komi passe mibali bazonyoka ma misala malonge zate na tango azi apesi po eba ko bomba ngo bien ato tekaka te mais folia kango na réserve muke otie moi provision na ndaku ozolia ngo malembe na bana poso ozolia ngo mbamba ozo faire souffrir bana na yo bana ba onyokwa ma bata pemene ba loba o mobali ana lesa bana bien te abokola bana bien te nzoka moi ça souvient malamu te. Kinshasa l'équipe partout magazine à bino tozali na avenue du stade esika toyeko solola na bakinoa par rapport ya sujet na biso mwasi ba parents na nyonso bakufa mais bao babokoli baza bandeko ya ba parents na yo mais banyokola yo babane ko maltraiter mais une fois le mobile na yo a se décider ya bala mais yo ozoboya parce que mbongo ya libala na yo bango nde bakolia yango yango toyeko solola na bakinoa bapesa biso ba point de vue na bango. Eza raisonnement moko ya mabe. Eza raisonnement mabe bongo bana msuba ko soki est-ce que mutakoyi ko s'enrichir na dot dont enrichissera batute dot eza symbole dans so ba pesilo dot po ba honorer yo ce que zo baba s'enrichir na dot na ya mobali na aza na mbongo boni o ako faire enrichir famille na yo eza raisonnement mabe et puis eza manque ya considération ya yé moko yebite so kazana so kamiyebaki on dit ba pesela e dot ça c'est et de l'autre côté d'autre part kolobake ba famille na biso ba nyokola inga ba parents na nga ba ke eza en sens te boyate parce que Bible le but de sama bien na mabete to kozonga pa ba parents parce que ba onde ba bimisi ba bota kinga baza na intérêt ya ko bénéficier pour ba bota ngai o eleka ese leka o ekomi ya lelo a sepela na libala na ema zonga po libala so ke libala lelo boye e o famille ba yebite lelo so kutana likambukuna olobanini fo famille ayebite azonga one so eleka basala ye pa ba parents na ye akipe angote azonga pa ba parents na ye ça bazongisa mabe na mabete parce que parents ont na droit na ye et lelo ke ya boyi ba parents bali ambongo soki lelo problème yé aoluka nani po a intervenir likambu ezwaka kaka mutu nyonso azaka na passé po a vivre bien na mokili. Donc tangu arozonga pa ba parents na ye azongisa mabe na mabete bakinoa ba réagir na micro ya KNB alors tokoloba juste na ba jeune fille en tout cas il faut kotika parce que o abokoli wana azali pe parents non malgré ba parents non bazate malgré ba maltraiter yo mais lelo ngo bala il faut ko accepter que bango nde balia mbongo ya libala na parce que bango nde baza ba parents non sko lelo yo boy ko pesa bango mbongo ya libala boy baya ko bala parce que soit disant bango nde ba kolia mbongo ya libala na yo kosuka na wa ko pesa ko mutu mususu alia non bandeko ya papa to pe ya mama na onde balia ngo parce que bango nde baza famille na yo Kinshasa et l'équipe partout. Inconvénient nini ekoki kozala epai ya jeune fille alingaka mibali na ba 24 communes esika nyonso oyo aleka boyoka ndenge bakino balobeli yango ba malade ekomi ebele kotala mpe ba vie eko tokomi nango lelo vie ekomi pasi kolia pasi bapara bakokauta ata kokipe biso te Déjà la catégorie que ba jeune fille na ba maman suite à difficulté na mboka bazoko ko maîtriser te conseil na pe na ko pesa bango ko kanga ka motema mais za na mingi pete ba okanga motema
makambo yake azwi mobali awa azwi mobali na Kinshasa aza mobali na Poto aza mobali na Bumbu aza mobali na Lemba aza mobali na Masina yo mwasi moko boso bakutani donc na kolo bakaka na ba fille ba conséquences eza trop oyo linga msu cousin na cousin mususu to cousin na yaya na petit frère donc et ça la penza kitoko te ba conséquences ebele ba jeune fille bazozanga mabala à cause ya biloko wana okokoza la pe oke olingi mobali olingi par exemple na Kasavubu le biso oke olingi na Kitambo olingi na ba commune différent par rapport au mona jour à libala boye okutana na bandeko no tamso azandeko na osa le savoir à part ça okoya ko pe okuta peut-être na maladie à part malade ozwa zemi ozala kaka obota mwana boye tata eza pena propreté na bomo ya mwana mwasi. Mwana soki okutani na papa na yo na mwasi mususu na nzela réaction na yo ekozala ndenge nini bakino balobi na okende nalandi bango natali esika oyo bazali nde so na crédit te naluki na tie crédit na bengi mama ya biso to membre famille moko aya po mona po bayebele onini bosala na opesa mambote te po nalinga pe teke na basala ke bamona ngai po boyebaki eza ngai ngai nalukaka ke na batami naluki bato donc motu moko ya libanda ndaku ubie noko ubie nani abei na bengi nayebisa esika boye po ya kotala bayebele onini osala so bobunda ya solution te c'est mieux mokolo moko amona bovanda basolola batuna soki problème nini eza na kati oyo etindi ya sa bongo so namoni papa na bengi bonjour papa et puis nazongi ndako ntango papa akoma na ndako na oposhe mon papa namoni yo na mwasi mosusu est-ce qu'il y a un ça ne va pas entre yo na maman so comme ça a expliqué nga so il y a un ça ne va pas et puis tosololi na etant que papa na mwana mais nakobela ete na nzela en plus natie respect na ye wapi valeur ya papa etant que réaction na ngai ezala boye so namoni papa na ngai otambola na mwasi mosusu ngai nayebi te na otuna papa so na otuna papa oloba bien te ngai naluka nayeba soki aza mwasi na ye soki aza mwasi na ye na obundisa mwa mwasi wana esili bitumba tokobunda pena tobundi mpo aza mama na ngai te mpo atika papa na ngai papa ya biso na ndako na biso akipaka biso bien te ye moto abimisaka na mbongo na poshe ya papa ya biso yango na obundisa ye na ndenge na ngai nayebi ke makambo ya baparent eza ya biso bana te so nakuta na papa na mwasi na nzela esalanga mpasi mpo ngai mpe na mwasi nazwa mpasi ya bomama na ngai me nakota ngo mpenza te mpo talinga ya mama na ngai te mpo nayebi ke so nakoma okota mingi na vie ya papa na ngai oyi na ngai te soko okoma obunda makambo soko le mosusu oyebi papa ya bino aza na compréhension okozeli na ndako osoli na ye mpo so okoti mpe mwa mosusu na loyenge bongo esukaka mpe mabe bana mingi baparent babwakisa bango le mosusu meme classe ofuta oyo lisusu te mpo okoma okota na makambo ne mingi ayini yo mpe kala na Kinshasa ba jeune fille mingi bazalaki koboya kolinga ba musicien babandaki koloba ko bazalaka na kisi kasi lelo ba fille mingi bakoma ko préférer kolinga ba musicien to kozala tout autour na bango yango tongi toyeba soki ba musicien kisi ezalaka lisusu te to ba jeune fille de basinya na bango kisi ya ba musicien la téléphone à cher, toi mon bien mbala bien, mais ça non bientôt yebi ko ni teke non, et le ko tike lo na nzoto. Ça no bisinya sinya. Bisinya sinya fo kala babande ko banga babande otala penda fitite pour le moment so ngaza bien. Parce que une fille, par contre nous so ngaza bien na mutuka, za la leza, za la poser ndenge ba ndenge so ozala. Tanga kutela mobali aza na possibilité musicien ota kitita ki musicien ota kisi na ete ya ota rasi retrouver mutu mutu ota langa mona musicien zokota kisi ota langa mona e ota langa mona esi ya souffrance na kata mboka osani akoli pe pasa bato kati na bato ba ese kisi si la raté kisi za nango ba signer na bango ba fia lelo ba banga na ba suma mute par rapport à kala ba maman so za moi éducation na ndako ba parents ba banga mais ya lelo babanga na bango lisusu te akoma alingi na misi ata so aboma ye plus tard alingi na ye bafille oyo banoboya bamusicien oyo bamusicien bana kisi bobo lelo bakoma kolinga bamusicien pati bakoma na mbongo jile mingi bama balandela bango mbongo kala bamusicien akomoni na mbongo analandela ngai atele so bakisi wana susu te donc asepe na moto yango bamoniki akuta na musicien alingi ye kala babanda koboya yango lelo baboya yango susu ataliki lelo vi na nsima musicien ezali bateke vi yango partout na musicien balinga mpe vi ali atele kisi te kisi neza te kaka kolekisanga te
ça na landi après singa bolingo ngapela pese bolingo ça ninga kisite. Artiste et comédienne via Abeti Masolo ya Nzonzing na micro ya KNB peut expliquer ndenge nini a surmonter ka ba de part ya ba acteur na ye. Ouais. Yalaka. na age na yo tata mobimba bo omotene makambo bo posale ko mona kaka na miso bo soki balobi ba miminga ekamoni nango yo moko na miso ko mona te yo na age na yo ko sesa ye baje ko sesa ye maseki mabinga yo ki yo na kata ndako madusuni ya ko la kisayo yo ko bana ila kisa madusuni na ko bana ko nzimela ngande ngiwa akamoni ko kama tant mosusu bato bamona ke na Nzonzing nakotaka na ba rôle mosusu oyo ta mosusu na groupe na ngai nakolinga kaka nga kaka nasala yango te parce que nasali mpo nga mpe basalanga nga kaka fo nasalaka te or na Nzonzing eza rare des cas nazala mi principal na banzonzing nazala plus principal je sais pas comment eza mamba producteur mbayebi pourquoi mais na groupe na nga deux fois naza mi des fois kutu naza pinza te naza plus nazotia bana nanga liboso nazolinga mingi bango mpe bazala mpe bango pourquoi pas bango pourquoi kanga nalinga yango te soki ozotala na YouTube on comprendre qui est via et puis awa pe na kinshasa bandoli kana RTVS 1 il y a des gens au bandai kolanda ba comprendre que je suis une maman na bandai ko pesa onga nana même bible les hommes na biso to pesa auto na c'est que moi je sais le travail yango nde nando pesa bandai ko nanga mais je ne pense pas que na incarnera plus na Nzonzing eza groupe nanga te place au côté ko pesa corps et âme les nouvelle vague parce que yango nde zepa nanga mais c'est vrai bientôt 13 ans départ ezalate bato bakenda ebele na banga ko sala mutu te soki nzamba sali grâce tala nzambe na vie ya mutu apesa mutu na mission na ye nzamba apesa ki moyembe gauche mission na ye asimbaka na loboko akati sanga tina koma ona komelelo aye ko zo loboko nanga apesa ona major bisadid azaki producteur ya liboso abimisa via tant major pe azui il peut so comme singa na ngambo ya singa ki amemanga tina ko sala nouvelle vague na kutana ba producteur ebele na nzela major bisadid parce que azaki producteur na ngali boso tu vois tant on a ko kutana ba producteur ebele na ko sala nouvelle vague le pona nga na so banga te mwana na makasi oyo nga na so pesa onza bazo pesa nga salama ce que moni que notre continuer gloire à Dieu ce que moni que être continuer te na ko kanga mutu te mais na ko banga te ke na fula yo te pour lobi soko kei ngai peut-être ko sala nga soki ndeni no soko ke uzaka mwana. Merci la confiance et fidélité bozala kanango pour na kolanda magazine na bino tokutani na prochaine édition ya Julie Biuma Kinshasa et l'équipe partout.